Ah, on attend ça jalousie, c'est le Ayebi, à un niveau où tu as falité. C'est le scram, la minute où on a zaboué, n'a rien, n'a qu'à sa musique. Donc, on est déjà donc, bon, quand on est banoko balobi, on est perdant. Mais ce qu'on a zaboué, on a baise. Ce qu'on baise, on a la fois n'importe quoi pour battre Hollande. Mais ce qu'on baise à bongo, et ça va baise à ignorant. Donc, il faut ça remonter mon ouvert et pas à battre. Si on m'a dit mouton à PC un pas, il faut féliciter pour lobby, pour Baxa 2 pas, pour Baxa 3 pas. Donc, et ça m'a cambré ça là. Tous à la jaloute, tous à la péquée, tout est quoi. À Solifo, parce qu'il y a Yebi, tant vu de la forêt, à Kangaka et Doki. Moutamema qui est poto tiré Zagi Fali, n'a pas chabani, non, dans l'histoire de Yebi, rien. Et ça va vrai, hein? Et ça va vrai, donc, aigle Fali, pour pas di cap, donc rien à dire. Batebele bakomolo baka ba stade de martyr ngo yebika ka ba papa na biso ba kin kester ba beta rango ba bébé chanda et ça lango so cheli baya na yo soko ça non na batu bakoya mais to tikande to zala ba jalouté donc papa chéri moko loba iloko moko boui papa chéri moto pamba lobe loko mo pona ni soke toi la moto ngengi bakomolo bakasimbi kisi lelo toi la fali nde mutengengi po mutana beze za fali. Voilà toko sanati. Basele yo c'était petit joueur. Bango lelo basele yo ba ofinga ba fali. Yo bo sali o sala featuring na fali. O sala clip na voiture ya fali. Siko yo ofinga muninga pour la nini. Mutu nanga to sala ka donc époque oyo mutazo marqué époque oyo ezana ngo fali. Dans la 40e to yebi ki o tozo mona to mona ki Gogan moto na tembe pe akobeta. To moni pe faire recherche d'épaule. Kolanda tena loyenge apo o sala 2 personnes na stade wana lobe komi obo ebo. Donc fera na loyengete. Donc on a na loyengete. Au point na bosalite fali apesa bango exercice à Bercy ah. Fali banda beta Bercy kangama. Lelo Falinda beta Bercy aigle akanga Bercy au point c'est le ana besté c'est le un an na kin actualité mon côté c'est le kutu abanda disque na ye abeta générique et simbati à part banzembo eh bah c'est de beta et beta non moi Bikiton de sava au point c'est le beta à part nzembo o fali pour pas frère na fali pour pas chepoa na faire recherche des poules ka debord wala mte beta c'est le ana succès babilo kono no solo leri fali ler ba vewe rabazwa ki ba disque d'or tondima ki yango point d'époque muninga o ya fali so mona neza vrai et clair azu disque d'or o biso no so bana mboka to yebi c'est le aya achali ba ya na marti ataka na vis-à-vis abeta imka wapi na imka ah boyo ko ka imika ako kango te ba fait la biso ko ba mwanta ya baleka on la yimika ba bi masolo on point ba santa e bo c'est le yo koka c'est le yo fa beta na babar awa na la crèche il fa beta na la crèche ya na ba niveau ba la crèche terrasse ya ça ba niveau ba terrasse ta la fali ça loin moni moi mobile na fali aza mutumo aza musique fali to ko sana raté fali pena azo longo la musique na biso pena na soni moko boye la fierté le c'est le batika ba Eve na kato muke abwaka binisa c'est le scam binisa pe muke ah on pas où ranson binisa pas où ranson bandima la pe fiango te où ranson fiango muta sala bango au point fiango muta sala bango pas massa mombuta likaso c'est pas animateur ya na biso Al Pacino défait Al Pacino au point na sala pe animateur na biso ya Al Pacino mais ba niveau ba fali pena ya s'il vous plaît to ça na biso ba tout ebi vie c'est le mais fallait l'équier le loti lobby fallait l'équier le loti lobby ah to ko sana te frère ko sala jaloute ko fa na hôtel ba mikilo melino ka chafou onga c'est le yo na meka falite au point yakandeka wa kini ba ko saka te kini ya bana ya kini fallait so ko beta marti yo pe c'est le yo zonga na Kishasa yo kanga mina poto kuna nini vitamine olali ofingi fali vitamine olali ofingi fali vitamine olali ofingi fali vitamine olali ofingi fali vitamine olali nini ana mukanda te ya réfugié kumna
Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre émission Étoile des Stars qui commence. Elle reçoit pour vous le léopard de la SAP, soldat SAP, Kolo Molato. Donc, moi, Pedro Man, garçon chic de la presse, au Pesa Makambo. Dans la actualité, là, dominé, un disque doit fallir pour pas. Je dis qu'il doit certifier la Cinep. Et le lobby déjà, toi, artiste, fallu pour un groupe effectif. Qui t'a bon, on a Kinabi, qui est Bamiloman, TMZ, Congolais, Wario, qui est un artiste, bon, dans l'aéroport, pourquoi pas. Le pas de la SAP, bon artiste Fali. Pourquoi pas de commencer avec eux, je dis un grand merci à notre DG Gérant Semboni, pourquoi pas notre cordon Hervé Bamba, Roméo Moutiani, soldat derrière la caméra, puis ça m'a comme derrière la carte, ça va en tout déjà, pour avancer. Babi, bon, là, toujours choura, boy. Ouais, toujours. Ça va nous côté père, bonjour. Ouais, bonjour, Molobeli. Dans Talarara, au léopard de la SAP, Mouto Solanae, Chakoulenda Cordo, ça perd tout. Il y a le léopard de la SAP, donc il connaît les habits aussi te connaît. Donc, Makambo, ça m'a biso quoi. Il y a un travail, on monite au PC, la idéologie, bah, Keba, Bilambe, allez. Au léopard de la SAP, biso kutu donc Bilamba eza amina biso. Il est né à Makambo, grandi na Makambo, venanga tigana Zoureta la pièce maîtresse, il connaît le Bruxelles à Makambo. Donc il blague il fait nanga Gifula à Makambo, moninga tigana Zoureta papa poto. Toujours. Toujours. Alors merci. Maintenant à droite, c'est Père. Si, bonjour. Ouais, rien à dire. Banakin, Bana Braza partout dans le monde. C'est le léopard de la SAP, Trésor Madé, la Bilambé Belé. 7 conteneurs à former. Il y a Rolobezate et Lamba, et sa religion. Ils ont un chapitre belé. Stervos n'est encore savoir qu'on fatigue la Bible de la SAP, comme on a un monde homo. Il y a une page belé, il y a une griffe belé. La griffe, le quoi, Messé Pierrot, film la pipe. La griffe, le quoi, Demel les barbares, Paris. La griffe faisait belé. Même Trésor Ngando, papa, Yoji, Didier Nzongo, Mukonza Bandal. Ebi Makambo. Il y a Rolobezate, grand-père Flori Luba, qui papa, Yoji. Donc, il toza toujours dans la religion. Toujours dans la religion, Mamboza. Naki Roto, Père, bonjour. Ouais, bonjour à toi, Talara, les grands journalistes. Ouais, ça, Bongo Léopard de la SAP. Ça, c'est Julio Panza, le véritable capitaine de l'équipe ya Katsa Léopard. Donc awa biso penda cop la biso eza forme awa mingi tozolo bela pende lamba pe événement ezaka ka moko na Katsa kin lobby frère na biso Fali Poupa leader aigle tozo yambaye na aéroport na biso Njili le 29 tozo beta stade wana ezala ngo polémique ite to beta nde ba yaya nyoso ba beta nde ba bébé chanda ba beta nde ba vela biso ba zakle kolo idéologie bouliste nde asa tige na Katsa ya Martin de Makambo les a de rankinité. C'est ça l'année tourne vraiment Martin tourne dans les 29. Ouais, retourne dans les 29 bon, Isaka Kake, il faut tout le cas. Donc loko na le salamité to ko lobelate mingi kaka tozo soutenir frère Nabiso Fali Poupa to ndeto soutenir ba leader nyonso ya Congo basa ya biso to lingi la pas les polémiques ya ngo suna goûter donc mingi tozo lobele veneme zaka ka moko le 29 oyo Fali Poupa donc ya ko buka martyr te mais to ko beta poso to buki martyr ba match ko beta ma pe veneme ko sala masuwa to ko buka te foto lo baka bien to ko buka te po ba vio ba beta pe ba buka te na le ba on retourner le baluka. Bon, wanaka malobaka ke zalaka ndeka ba match zalaka boto yebite. Donc mais talaka ka mutu, omani mutu o la famille zalaka silence de ba merle tozokola. Ah mwana alobaka oza mwana mabiana ti ba Fali baba leader mo ba lobaka. Mais makambo ba sala ke lekela ka bato. Donc total ande idéologie ça na bosanité masala ngai bloqué loketo depuis Paris. On a polo na on fond la base wa mon tani bena artiste bloqué. Ah ouais, artiste bloqué, wana mon ami de la France ou combo na Julien Loketo nga komona nga Julio Maketo donc wana penda aza ami penda ya makasi vena biso Fali Poupa tolinga ka pe ya trop tala kaka ye asalela ya na ngai Al Pacino Pierre Tombal donc il faut te soutenir artiste moko ouais personnellement aza artiste moko alingaka batu trop donc biso pe tolingi et trop nde tolingaka ba veto ça polémique ite tozobeta kaka na niveau tokosala tobetika maboko donc idéologie toujours Coach André Tumba, Venanga de Bombonga, toujours idéologie, ah, ça m'a kamba forme, ah, bako s'arrêter, ah, idéologie n'a pas lamba. Sorote karabadi, te kana obadi na wenze. Sorote karamapa, va à la boulangerie, ah, wa ma solo ya forme, minga ou le besa. Ouais, on est formé dans la père, après Fali Poupa héritier, va le 25 décembre. On le va pour la Wata, stade des martyrs. Toujours Goga, Motona Tembe.
babitalaka moto na tembe ye pena longa tembe ya loka aza lokola nani prophète na biso yo andimaka teke Jésus sekui abaite fois découvrir kaka mona libanga seza ofunga majesango asekui ya za bongo moto na tembe goga il contrôle tout il contrôle les animaux il contrôle les poissons il contrôle na biso batu donc talaka goga donc ye aleka ba niveau na minute goga yemta simbi pena monde ma sécurité a obeta bafle zolela so tambolo na goga a jouer pour y déjà loupé mané bon abeta bon ba ça va mission na so Congo so beta la minute donc héritier goga moto na tembe tout de contrôle talaka mais c'est les chanter on fait go la mission dynastie bon dynastie pena ils bon talaka za musique na biso Congo mais dynastie pena na so yo kango pena tende na yoka nani moto na tembe goga pour moto na tembe pena so tra to déplacer na minute to poussa ni pembe no yoka na goga zo beta malgré banze moné pena il avance sango pena bien te mais goga zo beta na yoka ka edo wala moto na tembe bafle solo donc bafle solo la bafle et pema et souffler donc les abo le 25 en tout cas na décembre bana kini bobo sana te grand événement sur ezali à part Mobutu moto na tembaza wana abe otika te stade des biso tout donc stade basale lango biso nyonso donc ndenge za na so lingo cha mandoki na yo otie batu ba Holanda yo donc moto na tembe dans le 25 bana kini bobo sana te do boya wana bo vimba na wana do totonda wana do héritier goga o sepelisa biso comme d'avenir sepelisa ya tane mona lupemba talaka héritier moto na tembe mais c'est le chanteur charge makambango il connaît les ndoulé te connaît héritier goga il connaît la musique te connaît héritier goga tout de contrôle là contrôler tout mutonanga yo ebika ça léopard de la SAP biso so to telemeli likambo en tout cas muta efasa ngote pour biso to la charge ya mambo bilamba na kata Congo pe na dans na Afrique mobimba o te ba les autres ba te biso nde biso ba muze mundingu bon dans le biso tout ça ba léopard de la SAP mais ce que yo ezala ba doyen déjà ba bana makambo avant ba batu mususu ba ya biso déjà to zala ngomo to continuer pour bilamba za mina biso to ko le mangote tellement ba ancêtre ba ancêtre bato yambo ba ebisa biso makambo to ko tikate donc to le la ngo da tina suka atake bato ba yambo po neni ba comprendre que bilamba ke tsana mokili bino mo boye biso otali na kati ya Bible o mona roi Salomo ataki mama na bière ane kolata danser o nzamba lingaka e donc nzamba linga bilamba donc soko za la bilamba yeba ke paradis est gratuit pour na ebi déjà nzambe donc atala ke na prière te na okota na paradis pour na lata déjà bilamba pour na paradis c'est la propriété na paradis c'est la voilà merci na ebi ke pichu ki poala pichu ki poala na ebi pichu ki poala talaka bourgeois ya soma bandako do bandako sanduku Pablo Kitambala babi palo na ndaku na ville donc na gare centrale wala gaga do tobo sanate Pablo Kitambala kula fere mambo babi conseiller vestimentaire kula faire conseiller vestimentaire président coach André voilà merci bazana le pas de la SAP toujours ma campagne na zongela yo actualité dominer le falaise disque d'or certifié na Sinep et puis c'est pas polémique qui a artiste à Libosa oui disque d'or solo est-ce que c'est vrai c'est là mon on oui si yende pena mutu makambo dans na minute fali ngomba donc bango ba ebi lo bezata ba ebi ke fali pour ngomba na minute ba kofi bazo ba jibi bazo l'époque ba wera bazo ba faux disque d'or bon to ebi te pour na polémique mais to ebi ke o afali o za pena disque d'or ya solo biso mo pena tondimi donc c'est le scam aboya on le bien ya solo te lokuta wana tam c'est ça jalousie c'est le ebi à niveau ko ta fali te c'est le scam la minute so ninga zaboye azana rien na kata musique donc azana déjà donc aza bon quand on est banoko balobi azana perdant mais ce qu'on ninga zaboye aluka base ce qu'on base na donc ninga zana fa loba n'importe quoi pour bato ba Hollanda mais ce qu'on base bongo et ça va base ba ignorant donc faut ça remonter mon ouvert et pas ya bato so moni muto azala a pesi un pas yo féliciter pour lobby yo pour baksa deux pas pour baksa trois pas donc et ça makambo salaka to ça la jaloute to ça la peke to te quoi mais bon pour na loba il peut pas n'enga ça wana donc yo ebikaka na minute onde ça bo événement moko zate wenge de chez les kaki wenge de chez les kaki etkali il peut pas Mobutu yende muto osuksa événement yende muto avant dernier événement pour muto osuksa ngo iza goga moto na tembe do yo ebikaka c'est là solifo parce que ya yebi tant ve de la forêt
akangaka edoki mutamemaki poto tirike ezalaki Fally na bashabani non na histoire toyebi rien ezalaka vrai hein ezalaka vrai donc aigle Fally Poupa du Cap donc rien à dire papa yoyo yeyo aza nsima na yo na stade des martyrs donc tokozala na po talaka basikabilité bapiesi ya boye ezala te mais tozali si yango donc Fally Poupa coup de chapeau pour na stade des martyrs on est là ensemble toza na nsima na yo donc tokozala na Fally Poupa champion. Si ça go la parler stade des martyrs dans décembre ma pousse l'année prochaine pour la faire golo lobani. Ouais, yo bikaka batebele ba komolo baka ba stade des martyrs ngo yo bikaka ba papa na biso ba King Kester ba beta rango ba bébé Chanda et ça lango so cheli baya na yo soko ça non na batu bakoya mais to tikande to zala ba jalouté. Donc papa chéri moko loba iloko moko boui papa chéri moto pamba lobe loko mo pona ni soke toi la moto ngengi ba komolo ba kasimbi kisi lelo toi la Fally nde moto ngengi po mutana base za Fally voilà toko sanati ba selo c'était petit joueur ba ngo lelo ba selo ba ofinga ba Fally yo bo sali o sala featuring na Fally o sala clip na voiture ya Fally siko yo ofinga muninga pola nini mutu nanga to sala donc époque oyo mutazo marqué époque oyo ezana ngo Fally donc la 40e to yebi ki o tozo mona to mona ki Gogan moto na tembe pe akobeta to moni pe faire recherche d'épaule kolanda tena loyenge apo o sala deux personnes na stade wana lobe komi obo donc frère na loyengete donc on a na loyengete au point na bosalite Fally apesa bango exercice à Bercy Fally banda beta Bercy kangama nde ba vena biso ba mopa ba beta ba Werason ba Jibe pe na ba papa Wemba ba leader wa minene ba papa Taboulay nde ba beta ba Zenith ba Olympia lelo Fally nda beta Bercy aigle akanga Bercy au point c'est le ana best c'est le un an na kin actualité mon côté c'est le kutu abanda disque na ye abeta générique et simbati à part banzembo fait ba senté de beta et beta non moi Bikiton de sava après c'est le beta à part nzembo o Fally Poupa frère na Fally Poupa chepoa na faire recherche d'épaule ka debord wana mte beta c'est le on a succès ba biloko na solo ba leri Fally ler ba vewera bazwa ki ba disque d'or tondimaki yango point d'époque muninga o ya Fally so mona neza vrai et clair azu disque d'or o biso no so bana mboka toyebi c'est le aya acha libaya tana marti ataka na vis-à-vis abeta imka wapi na imka boyo ko ka imika akoka ngote ba fela biso ko ba mwanta yaf baleka na ba imika ba bi masolo o po ba santa e bo c'est le yo koka c'est le yo fa beta na ba bar awa na la crèche ye fa beta na la crèche ya na ba niveau ba la crèche terrasse ya ça ba niveau ba terrasse ta la Fally ça loin moni mo mobile na Fally aza mutumo aza musique Fally to ko sana raté Fally pena azo longo la musique na biso pena na soni moko boye la fierté le c'est le batika ba Eve na kato muke abwaka binisa c'est l'Oscar ma binisa pe muke wane pas Werason la binisa pas Werason bandima la pe fiango te Werason fiango muta sala bangoti au point fiango muta sala bango pas massa mombuta likaso c'est pas animateur ya na biso Al Pacino défait Al Pacino au point na sala pe animateur na biso ya Al Pacino mais ba niveau ba Fally pena ya s'il vous plaît to ça na biso ba tout ebi vie c'est le te mais Fally le qui le loti lobby to ko ça na tes frères ko ça la jalouté ko fa na hôtel ba mikilo mais lui no ka chafouin on ga c'est le yo na meka Fally te au point yakandeka wa kini ba ko ça te kini ya bana ya kini Fally so ko beta marti yo pe c'est le yo zonga na Kinshasa yo kanga mina poto kuna nini vitamine olali ofingi Fally vitamine olali ofingi Fally vitamine olali nini ana mukanda te ya réfugié kumna to mukanda te boya kinande mabia mukanda na ezala ndeni Fally memio na Turquie lelo zui poto okomi so finga jango oza jaloux au point lelo za mamba jalousie ta to so mona le 29 fois martyr ezoko beba ou ba fait la so wengesi baleka yuanat au point ba polémique ba luka wana ngana ebité ba sala ba pesu na ba actualité te ba animateur ba ko matala bebo na kin Fally lelo actualité pamba botika mwana mai Fally vas-y de martyrs to kotonda to kozala to za congolais biso to jaloux mise morote biso nyonso to za ba congolais so lelo ko no ya bien to soutenir yo mais ko sala jaloux muninga te surtout muninga oyo asalisa yo en point muninga oyo asalisa yo na tangu Werason a botolio passeport okomi kolela
kokomi koloba pamba pamba opo lelo basalelo passeport ki okangami na mikilo ko moko yala batanto plutôt musique peut succès là lelo meka falaga aigle za musika to kotala kaka rendez-vous na stade Marty boloke loketo masala ngai toujours animateur oyo apesaka makambu tala lelo Marty tala lelo Marty donc Kala va falloir au que tu as un code de déverrouillage. Donc si tu déverrouilles Makambu, au moment où les lots, tu vas Bercy, tu vas Zénith Olympia, donc les lots tu as un stade Marty. Donc rien à dire, il y a Rofinga Mouninga, c'est le yo, il y a Kalakini bossé, beta ba vis-à-vis, Tchétchéri, yo ba poulo yangoana, ba fali donc loin de là. Donc ba kesse na kesse, au point ba plein air na ba victoire, yo ba mdoule lo yangoana Marty Rosati. Voilà, ils sont là avec moi, le pas de la sable, Pembe, toujours Pembe, peut-être moi chité, ton soldat est important, pour que le Siro Baxani, moi dédicace, bah, remerciement de la. Ouais, bana poto, bana partout, donc il n'est pas Hollanda Bisobo, donc il y a des mamans qui sont là, mambo to lo ba, ça va vérité des signes, to constaté, bah, des alika mon news na visibilité, bah, oh, bah, oh, mon ana, bah, oh, mon ana, bah, oh, mon ana, te, bah, oh, mon ana, te, bah, bi, bah, tchaka, mine na se, mais ça te, bah, tchaka toujours du colo, pour éclairer, donc, bah, oh, bah, éclairer, biso to, mon abango, quoi. Donc toujours valoriser bango pour baza ba mise na biso ya mboka donc bango de ba pesa fierté na kata mboka ba ipupa ba moto na tembe ba goga bango de ba pesa fierté na les na ba obatikali donc yesa pena makambo bon ba c'est le scam to che bango tout pour bango tout baza ba mise na biso ya Congo malgré ezaka ba elo ba osala yobika ba prise de musique ezanga ate wana za ba chuki ba mise ba ebiango donc ndenge za boye o za léopard de la SAP to bengana salité to loba na madame la salité, qu'est-ce qu'il est au fond de ma maison 20 ans. Donc quand on est au Baramou, quand on a brutalement moulé facilement, papa propre quand on dira qui doit c'est bien la papa, non la salité jamais ne passera, la propriété ne passera. Si on parle les habits directement, on voit léopard de la sable. Si tu manques des habits, va au ballon. Si tu manques des habits, au léopard de la sable toujours quand on est à la bossanité ba o yanga ba la nanga la minute donc talaga nani masalangai pichuki poala na kata Paris wana babi charge makambango babi yo pesaka otalaka te quoi na bosanité Chambele Moussapa na bosanité Shagi Mavoka à partir Amérique na bosanité Emmanuel Massia na kata Amérique wana zolanda ngai doki na bosanité venanga Gifula moninga ya Tigana Zureta la pièce maîtresse na bosanité Tabou Fatou top modèle, babi vrai chéri, toujours la rose de la baronne, babi Vansaline toujours, moi so akola na likonda, donc ndenge zala kaka ba oyanga ekini na bosanité André Toumba, coach André Toumba, président coach André Toumba, babi il connaît les social aussi te connaît, qui ça donne les bourgeois, na bosanité fait nanga Jeff Com, charge à tout. Babi talaka charge à tout, venangande Toumba, babi ande Toumba, Costande Toumba, meilleure boutique aux anakata matonge, batonga sala yangonde, basala ba boutique nakata ba bridge, na ba Bruxelles wana doki, na bosanité venangandu me salon ndume, président talaka yo ya yo ratarate, le beau pété, na bosanité excellent. Babi salon excellent na kata oso na croisement oso na couloir de Azana yo ebika ndenge zalaka. Merci, numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone est plus 243 97 10 86 448 plus 243 97 10 86 448 ndenge zalaka toujours Bolombo de Paris président Manu connaît les social aussi. Voilà, merci père, ba dédicace moi. Ouais, ya rolobate venanga Brice Pangi mfumu kimbango formé Trésor ngando papa yoji Flori Lubaki papa yoji Fabrice Desakoto parisien makambo yango na ebsarayo mais toutefois on comprend nango kaka honorable Tingi Pouloulou le parrain de la révolution africaine yazalo nga bien Moïse le sauveur donc sans RDC Moboulou. Donc bana matonge bana kasavubu ba staff nanga na prince de la paix ba zambien ba américain donc nazawana ya kolobezate balobi tozawana pona bino pona ba publicité makambo ebele ba marque nyonso tozawana pona bino so bobengisi biso to servir bino ya kolobezate numéro za 084 30 66
777 084 30 66 777. Soko bengi Léopard de la SAP Zawana. Okozwa biso to sa service kitoko pour na marque nyonso ya griffe produit donc to Zawana. Voilà bozana merci père on a retenu un peu de sous. Ouais mingi yakande to ko Panza Stade Martyr président coach André Tumba et Morayebi Masalanga Patrick Hirondelle Papa Erickson toujours étoile de Liton Jaebi na masolo donc biso awa masolo ezala raté ya kokosa biso eza Léopard de la SAP Velanga Thierry Panza depuis Paris Pakachun toujours Paris na bosanité ser nanga Clarisse Panza de Bombonga président coach André Tumba père de père papa atika rabanate toujours aigle de la presse toujours masalanga boloké loketo donc honorable Tsingi Pouloulou, social plus que société. Donc, au Sanité Banatou à Paris, Petit Nanga Tony Japan, Kalso Masandoki, toujours, Yoebi donc, Minga Rolobezate, super mec na Matonge, na Sanité, coach André Tumba, le président, Talara Kayo, la bête et la Rotolo. Le président coach André Tumba VO Pena donc Yatika Raba Petite VO Soro Lobili Kamunalito Inae Motema Mawa Fapesa donc na bosanité bana mikili kala mingi te boyo zwabiso wana na Stade Martyr bokomona toujours boulot to sale la fali pour sa fierté ya musique na biso africain donc to tika ko finga to lingana zamba bilinga moninga na loko milinga kayo moko po aniso moninga sali succès o ya yo motema pasi on point frère nanga seleo tika biloba loba zela Stade Martyr au Kangi Bush na yo imika au kokati beta na babar au pero beta ba musique bakala ba nini interprétation fali au kokati fali mwana wana donc laissez les enfants jouer donc fali et ça komi mutu mususu donc talara Stade Martyr ozo bank sana ba vie ozo bank sana ba ya yo mo talara Stade Martyr talara pe ba animateur ni ba robwaka n'est-ce pas bloquer le quai to animateur ba souka l'animateur wa toujours nuance venanga de bombonga ba biata voiture panzani ndeni memango pas fait de bombonga donc dibaya loja gambela toujours na bosanité bana tout à Paris Pakachun depuis Paris Thierry Panza toujours motema dans minga rolobezate toujours mon téléphone. Ouais, numéro de téléphone, on a plus 243 89 81 13 721 89 81 13 721. Sur Bengi Bisso, ou reçoit Bisso, ou reçoit Pena Bureau Mobimba, sur Olingi Boulot, toujours Léopard au salle là au boulot. Donc faites nayo, Olingi qui est OCP là, OCK, au Mona Bilamba, au Bengi Bisso na numéro wana. Au Zana ba publicité, non ya ba boutique. Et ça la wapi, à toi fan na Paris, au fan na États-Unis, sur au contacter la numéro Oyo, au Tindi Bisso na boutique voilà. Donc merci beaucoup. Voilà, merci. Na promettre na retenir kio na zone on peut passer dans moi. Ba komba ba griffe bleu beti. Ba na cessé beti ni. Ouais, bino moko botalara ngala ta bilamba songi oza Christian Dior nouvelle collection. So beti na Google au monango. 470 €. Zana on peut na cherté. Anazan ensemble à Zara, collection été-printemps 2022-2023. Aux Zara ensemble quoi. Même t-shirt Zara, aux climat été-printemps. Donc on a biso lokola ba climat sèche quoi. Donc ça léger. Donc ensemble aux en 7000 €, ils en ont peine à cherté. Donc on a zaboué na lati voiture mais Nandenga bilamba. Nandenga nzoto quoi. On a le piato mon lati kana encore. Na lati na voiture na bilamba. Toujours. Si. Voilà, merci papa to ko to na so betini. Ouais, toujours quand des alarana c'est na betité, il était comment. Chakule na papa propre quand ndenge alarana. Et ça qui opso to ba mi ya bilamba. Les habits l'appellent papa. Et donc non so bona boue. O mon aneza libaya ya bois rouge te za bois noir. Et donc ndenge za boue o za Serge passé aussi. Et Serge passé aussi za marron. Et donc ndenge za boue quand na ipsaki ba na ipsara batu. Na raison c'est batu ba fait Belmondo. Na raison c'est batu ba fait Derrick. Et donc des abou talaka manto ya Daniel Etienne. A film chez ça swango.
oza mantois Daniel Etienne donc oza makaku na sakite donc nongo somona boeza croisé ah ne naza boye na tie sauce nyoso nazangisi eloko te o kib magie o ndembi o nini tout eza donc na kokisi tout na kata sap donc ozomona eza pouvoir croisé ndezaka tokota na nchike ezaka gauche droite inde tant okota tant otanga classe oza pouvoir croisé et Angelo Litrico, t'as croisé Angelo Litrico, des ardoises, dans bas la maternelle, baluka cartouche, pour un des abosés au béba, nouveau monara, masque à on a tient la missou à Omona, masque à on a missou, et ça Tom Ford, Yomo Zomonango, Tom Ford, ils ont masque, bat voilà, t'as un star, donc ils ont acteur à filmer, donc Bilambela, il a mis à 11. Surtout à Baninga na bangote, tu la bilamba te poto bota manango, donc des aboués, paradis n'a c'est gratuit. Paradis n'a biso ça gratuit pour nzamba linga propriété donc na minute oyo na dit que Bobish Moto Pamba joueur à kicker azanga remplaçant Bobish Moto Pamba joueur à kicker azanga remplaçant il connaît le wolo aussi te connaît na kata gambela wana mokote maître Gelo babi maître Gelo il connaît le mutuka aussi te connaît babi na shaba na opala soko ye wana dogo mona maître Gelo azana kasavubu na maboko donc na minute otaka leopa bilamba na bilamba. Voilà, merci beaucoup, merci Père Poto Chite Koto na sobeti ouais Jimé Mambeza. Ça c'est Dolce Cabana café au lait. On appelle ça un pot na ba mère tout balamba café au lait en oyo. Talara pati oyo. Donc ba bakasi lo wa saluer beti wana jidoka kotia. Talara pati ça na matoi. Oh si c'est 15 jours. Ça coûte cher. Si c'est 15 jours. Ah toko s'arrêter quoi. Si c'est 15 jours. Ouais. Pièce on a soit qu'on la famille ba cerveau ni arco c'est ça maison au pende bima na parler pour biso to ebive wana biso to ebive wana costume ngati de connait biso penda to ebive wana maison toujours donc penda do makaku na sakite donc minga rolobeza te président coach André Tumba ebiguer oyo talara pero azobundela biso toujours talara PDG Kiki Takenda mais totikana la président coach André Tumba to parler toujours président coach André Tumba il est né à Mawa grandi aussi à Mawa il est né à social grandi aussi à social donc makambo wana tout baloba oyo mutasala bien ya sanango donc coach André Tumba social plus que société donc nzamba pesa yo belé donc abaxelo pe mikolo na mokili voilà baxela bo ça non faut boyembe honorable ting pour le balobi honorable papa malama faut boyembe faut boyembe l'un des a toujours beaucoup le tirer je salue Aigle de la presse c'est mon père de la presse Aigle Bastien c'est na coucou donc nous demandons à quatre équipes Mobimating télévision on est ensemble toujours père Avato Chite moi le yembo honorable ting pour lui pendant ça des annonces honorable Tingi Pouloulou il connaît les sociétés connues. Donc, honorable, Tingi Pouloulou, tu connais les sociétés connues. Donc, honorable, Tingi Pouloulou, tu connais les sociétés connues. Donc, honorable, Tingi en français, Kiki, honorable, il sourit en anglais. Good morning, honorable Tingi Pouloulou, il sourire en portugais, obrigado, honorable Tingi Pouloulou, il sourire en lingala, il connaît les... Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc, c'était un réel plaisir de recevoir pour vous le léopard de la SAP, soldat Moulato. Donc, on va un peu de demande garçon chic de la presse. En tout cas, un grand merci à notre DG Gérant Semboune, pourquoi pas notre cordeau Hervé Bamba. Tous les Pedrolov, donc je suis là, votre humble serviteur depuis Sarah Makambo, la carte de Boulon, Congo Sous Télévision. Abonnez-vous massivement sur Congo Sous Télévision. En tout cas, merci à ma page, tout dans la collaboration. Congo et Kelsey, Balobi. Ça pour sa polémique, donc comme toujours, on est ensemble, merci infiniment pour tout. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye.